Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Eki Bumba, na ba recherche kaka, toujours na ESP Media. Tolobito ya Total et Sabino, Libota ya Les Réveils, groupe Les Réveils, ya Sœur Nabiso, Marie-Hélène. Bauti kokufela lisusu donc bauti kokufela moko ya ba actrice na bango na kombo ya Maria vraiment et pesi pasi to salagi descente kuna na matete et pa iwapi libota ezali vraiment potozwa ba confirmation hein to boyaki ba information officieuse to linga tozwa vraiment information moko officielle na source na famille ndeto koma ikuna bandeko ya groupe Les Réveils et avec leur présidente maman Marie-Hélène yemwaza qui présente wana et puis bandeko nyonso tout vraiment bazala ki wana ba leli ndeko na bango et pesi pasi pe mawa voilà donc to moni kutunde to lobate image e loba na place na biso po pesi pasi ndeko azalaki na ye bien important mais akendaki na ye pe fête ya mariage ya muninga na ye et sala accident moko esalemi ya circulation azaki na ye kutu na makolo vraiment ba explication nyonso to eza na kati ba maman na ye ba maman leki na ye ba pesi ba détail nyonso qu'est-ce qui s'est passé nani a provoqué loko wana est-ce que muninga na ye est-ce que tolanda en image bongo toyeba nini oyelekaki tout juste après tozonga nabino toujours na kati ya Shot News avec Eki Bumba à suivre. Voilà, chers internautes, toza vraiment na place ya matanga ndeko na biso Muriel ya utigoti Marielle utigoti kabiso ya groupe Les Réveils ya maman na biso Marie-Hélène toza pena Chief Ridi yo omeka opesa biso mo ba détail moké mais to permettre yo moko simba micro avec nos questions na musika parce que to salika descente biso moko o simba micro pesa biso mo détail ezaki ndenge nini et arrivé ndenge nini ça mi journée. Ezalaki lobby vers 13h. Vers 13h, zako kende mariage civil na commune ya Amine Moko. Tanga komba côté
balingwala wana bamushi nde baye kotuta ye dans lobi na 13h baye kotuta ye lobi na 13h esalaki non batelemaki na prince ozelaka ye pembeni nasimbi telefone ozela po traverser bakata na ngambo esalaki aki surprise voiture moko ye etuti ye alors ntango etuti ye wana na baere wana bazwi bakei na hôpital moko quelque part wana na lingwala esalaki bassin abokanaki bassin et puis apasukaki na entre de makolo na ye na katikati et puis cheville na ye elongwaki de comme kodembela même na genou en tout cas azaki vraiment accident moko makasi esalaki ba kosala opération wana de 13h à 18h ça pas tenu ba 18h wana te mezaki hémorragie nde ba 18h wana ayo kufa ba 18h wana par hémorragie interne nde bomaki. En tout cas, vraiment, tout ça, tout peine matanga ya actrice moko ya Mamadou Ekila ya groupe Simba to ba kité to même na maman, tout ça qui on tolongé ba 1h. Donc lobi tolongé wana ba 1h du matin, tant tolongé wana na monika ka ba komelinga message mo na mutu mo na Angola. Oh lianza beaucoup fait actrice ngai oh. Actrice nani. Oh te Marielle. Oh na douté. Mais na moni sou mutu mo komelinga partir France komelinga lianza beaucoup fait la actrice ngai oh. C'est qu'il faut en vérifier. Tant on a yo kota na yo vérifier na moni que non oui. Oh, na moni publication moko ke no Marielle pas amine moko boye. Na ko kota na WhatsApp na moni numéro Marielle ngo zaki en ligne. Na bengi ye na oui eleke sonné. Tant sonné na yambi na amuta yambi oh allô oui c'est Marielle abinanga non eza Marielle te eza cousine. Cousine est information tozo ka eza vrai abi oui eza vrai parce que a kufa ki de ba nsi to tcheku na moka kan kokolo kufa ki ba na 18h donc na évité vraiment donc tout ça n'a pas si moko a joué même na bokoko bato batali bokoko partout Marielle a joué na bokoko fio a joué qui mutu ya fio a joué qui na côté ya Chibao donc Marielle Chipé a joué qui kuna na Chibao donc la fille on a des artistes na biso le réveil Marielle ndi akufa ki depuis lobi na 18h. Bon tout ça na résidence familiale na bango eza pa na bango na baboma 57 eza pas Marielle. Donc yango to sala ki to yebiso to équipe biso groupe mobimba to yaki ya poto ye ba bango ndenge zolekela ndenge sala ki to zana famille na bango donc to sala biso to coupe moto na Marielle do actrice tout ya groupe to acteur tout ya groupe le réveil to ça na résidence familiale ya ba Marielle. Bon normalement notre programme T parce que webi mutako filobi to ya famille pesa vraiment nyoso penate. Mais tokuti tantan tokuti ndeko na mo tantante na ye ya moi ça a on abandi ko relater biso makambango eza un peu compliqué donc et puis alobi na biso que non tous allons muke te ma pe ba mikola famille bazali to bi après que tane to ko ba programme anyo parce que ba checker na morgue lobi kan kokolo donc tous allons sur programme groupe malin sur le to ba ba sané nini to ba sané non to zana no vraiment donc au monde bandeko bazoya donc misubi ba quitter bazoya donc to ça vraiment na résidence. OK message ya confirmation oui, Nakolo Baka que Marielle a sous nabisoté, c'est confirmé parce que tu confirmes ngo Marielle a sous nabisoté même na famille na bango ba confirmer même ba téléphone na to moni ngo donc Marielle a na morgue na minute na morgue kan kokolo donc on a besoin tiki biso ba tout ba ki Marielle partout dans le monde Marielle a sauté donc on va venir Marielle a sous invité Marielle a kufa ki déjà donc c'est ça en force c'est ça. OK. Bonjour. Message ezaka ya pasi Marielle a société donc lobby mambolela qui à partir de 13h même si tous qui informé à partir de 23h00 donc avec nous c'est ce que nous Marielle a fait accident à Koufi donc tout ce solo ni ka lobby à tout solo donc de tous émotionnel à niveau moko nazo manqué même bamo nazo batté dans le bandeni nazo bani tu Marielle a profité on dirait ça quelque part à ozonga nae on dirait ça neti car ba théâtre neto ça ka mo ozonga nae donc mais tout ça quoi pas
oncle, la famille. Parce que confirmer que non, Marielle a soutenu Kofi. Tu vois tout à la Bokoko, Marielle Chimpe, Marielle a soutenu. Marielle a soutenu. Marielle a soutenu. Marielle a soutenu. Donc, pour moi, elle soutenu. Pour moi, elle a œuvre au article du bis. Merci, Nabaton, je vais déjà. Parce que la Nabiso est longo. Vraiment, Marielle a soutenu. Je manque de mots. Ouais, bonjour papa. Comment on a géré Simboui? Géré Simboui. Vraiment, il a passé Magasi. Nous toujours ici, on a des bandes de Kovalobi. On a un programme où on fait tourner, on a déjà tourné lundi. On a tourné lundi, mais donc nous avons sali Lingagi. Donc ils ont été Gabeli, l'accident, donc à Panzani Lokolo. Donc dans des vacances, on a eu l'opération. Parce qu'on a sali hémorragie interne. Donc on a biso, donc il y a facilité, donc ça passe. Il y a passé, il y a tout ballon d'Abisso à travers le Congo promo partout dans le monde. En tout cas, tout ça, tout Philippe n'a donc moteur qui a moteur pour l'Abisso. Tout Philippe n'a pas perdre, donc moko ya béton d'Abisso à Simba Inda qui réveille. Donc ça passe. Bah tout balingi tous en avons contact, na musika, na ba conseil, na reconsoler même, na appel, Robin a numéro à Marlène. Ils a 089 94 90 919. Na bandé sous numéro ya maman présidente na biso ya groupe Le Réveil parce que Marielle est actrice ya groupe Le Réveil le rôle en Géré Simboui. Auto sa fille Mabokoko. Numéro ya maman présidente Marielle Ezali plus 243 89 94 90 919. Donc il y a un numéro ya maman présidente en tout cas. Vraiment ça fait mal. Donc tout ça on doit faire lobby tout ça to contrôler tout l'année ramener son liquide donc l'état payé ça musa na donc merci. Bonjour. Mireille Azaki en plein préparatif, il y a libala ya camarade comme bon Choudel afin d'apeka na mai ndombe awa. Abengaki ye basane ba course nyonso. Lobby vendredi ezaki nde mukolo ya mariage civil na religieux na je crois bien. Alors bazaki na programme so ba kende ko se faire coiffer. Selon Jonathan les photographes alobi avec un programme ya ba maquiller programme ya suki ya bakite alors changement programme wana et cela qui est Choudel akomaki ko benga Marielle ke benga photographe ba ko afenga alors na ko benga na bisi kende bengelanga juste ya zo bima asa l'appel de ketche tout aki nani jeep moko na ebanda ko kima na écoute Myriel na balabala na téléphone est renversé à se retrouver na se amutuka cheville na pied et kabwani genou et panzani bassin koto nyonso eza ya ko panzana alors ba fiwana ole a cheminer muninga na hôpital soit disant camarade ne ya motema asundoli muninga ya continuer ba course ne ba sala esuki atiki Mireille ce n'est que les photographes a commis aye ko s'intéresser que crime ezaliawa et amoni Marielle est pas bien Jonathan Kota nde ba koti amemeti na Kankokolo heureusement docteur à Kankokolo bazalaki bien bayambaki ye ba pesi ba premier soin ba lukaki ata infanté en tout cas basala ki penza bien penza en tout cas merci pour na service ya hôpital ya Kankokolo nde tosuka kiana basala ki nyonso. Mais après opération, bah, presque 20 heures.
et babimise bapesi mbetu hémorragie ebandi lisusu oxygène à hôpital bazalaki nango te bamereamie plus de 4 fois nzambe mais nzambe kaka mais ce qui est curieux la fille asali ata geste moko te moninga akufi na misu ne toyebi te justice esalaka ni kobenga ni eloko moko te jusqu'à présent donc justice esala mosala nango na Choudel. Merci. Voilà, maman qui to yebi que lelo Maria Lazal sous-souté, mais nini comme Maria Lazal sous-souté, au ko yebisa biso nini se déroula ndenge nini, moi une explication claire y a fait et là qui la circonstance ya mariage à camarade naie accompagné qui est dans salon. Alors bazana besoin photographe pour na ba photo à salon. Et ba bengi photographe azaki na nzela tellement photographe banaye ko se situer place bazala quitter. Amina yo na senga ki abima libanda ke nozwa photographe nako bimana téléminaire de bis keti mo e ramasser ya onde ya cheva qui ba memi na kan kokolo ba intervenir mais vers 19h30 aye kokufa. Voilà mais nani camarade na wana boza quand même en contact oyo azaki mais aucune assistance depuis moninga kufa mone be moninga na sema même pas ko s'élever ko tala ndenge ni état nezali asali libana na eto la même na commune pas d'abord ça a suivi ba interpeller acte asali atie comment on en a sans disparition nini ezo salema sikoyo tamsu na voiture et tout est-ce que voiture on a récupéré est-ce que bango bat bazwa ki soin to et kimaki ndenge zalaka couramment voiture kimaki te ils a retenu na social na commune na Kin pour le moment tous en bas de manche à rola na mukolo voiture puisque ils ont assurance te chauffeur azan na carte rose to azan même pas la permis de conduire il a arrêté yango basana kolande na makamana na justice tellement pe akufi na hôpital à basoda toto na sikoyo maboka na boka la justice. Allô.
namoni ndako na komi na nsima na c'est bon yaya la sisi travail na ngai yaya nazosisa classe nazozonga mosala nabi Maria nazozelo nayebisi balide nayebisi bachef no nabi Maria azozonga azobanda mosala Maria mosala koyango Maria soko yebaki ne fallait po yepalanga soko yebaki yakolaka ngai ne fallait pas Mario yepalanga Mario seli biso nini Maria défense ngai to ya yango nde to ko défendre ya yo raison na ta travail no social ya le mobimba Maria na ya ko défendre la place na ole kilanga Maria nini Maria la nini Maria Maria,
Chamo Pepe. C'est bon. Stylo.